Bonjour à vous tous, mes chers compatriotes, chers amis. Nous vivons un moment très très important, une époque cruciale pour l'avenir de la République démocratique du Congo. J'ai reçu énormément d'appels ces dernières 48 heures particulièrement, puisque vous avez remarqué comme moi que la première dame Denise Nyakeru est sortie de son rôle pour s'adresser au peuple congolais à travers un parterre de femmes congolaises. Na yango wana nayeli bino bandeko na ngai lelo, puisque à partir du moment où première dame abimi na rôle na ye pona ko kamata penza elateli ya homme politique, alors eza kosenga to réagir, ezali un devoir sacré, puisque bisonde mutu tozali wana lokola dépositaire ya héritage ya indépendance nationale congolaise. Alors naye donc opesa droit de réponse, puisque ezali kokamwa komona ke une première dame abima na rôle naye pona ko aviser le peuple congolais que bana na biso bakonyokwama pendant des générations et des générations. Aye en fait pour yebisa biso ke bango nde mutu baza responsable ya mabele oyo esi ekei. Ayebisi biso ke na est totia lisusu motema te. Alors ezali vraiment kokamwisa nga, puisque towuti kobima soi-disant maponami balobi bazwaki 73%. Mais 73% il fallait pesa kimia na mboka. Pourquoi est-ce que alobi ke bana na biso il faudra ba réclamer mabele? Ça veut dire que bana na biso il faudra ba bunda. Donc musala oyo toza kosala lelo ezali nul et non avenu. Ou bien alingi kolobela biso ke biso nyonso toza déjà na collimateur po baye pensa pona kosilisa na deuxième mandat oyo extermination ya ba congolais, parce qu'il faudra que bana na biso na bakoko na biso nde baya kobunda bazwa musala oyo biso toza kosala. Alors je crois que ba erreur grave mingi ezalaki commise depuis 2019 totali madame Denise Nyakeru na banzela oyo nyonso ya tamboli. Il y a eu beaucoup de fautes. Nous nous sommes tus, nous avons été sages, mais nakanisi ya mbalo yo ndelo penza eleki. Nani abinaki na mwasi ya Kagame? Est-ce que na l'air wana mabele se kendeki? Nani akendaki kolala na Kigali? Est-ce que zali mobali na yete? Et puis nani mutabengisaki Kagame pona aya na Kinshasa? Banani pe bapesaki nguya oboya Kagame ozali nani? Puisque toyebi biso nyonso ke lelo yo soki madame Denise Nyakeru aza kokondane avenir ya bana na biso na bakoko na biso, mais ça veut dire que oyo Kagame aza kosala na M23 bango nde mutu bazali penza kosimba yango, bango nde mutu bazali penza na ye na mobali ne Félix nde bango bazali makunzi ya invasion wana, ya menace wana, ya bassassinat wana. Alors madame Nyakeru abimi na rôle na ye, parce que en même temps ezali lokola yende mutu akomi chef ya ANR, parce que ba information wana ya pesi normalement responsable ya ba renseignement mutu akokoloba. En même temps akomi lokola chef de l'État alors que aza na rôle wana te. Alors azali pe kozwa ba posture moko oyo ekoko kosimba te. Peuple congolais azali wana te pona kolanda ba humeur ya première dame. Donc bana na biso bazala condamné wana ezali fatwa ou bien ezali aveu ya démission oyo bango bakoya kosimba lobi parce que bamoni ke bakoki sur musala te. Alobi bien que bana na biso bakoya ko réclamer, mais ça veut dire que bana na biso bakozala ba esclave na mboka na biso, bakobanda ko bunda na banguna oyo ba botoli biso po bango nde mutu bakokoma ba congolais bana na biso bapaya. Mais oyo eza ko rappeler ngai politique oyo bisengema na koyema amemelaka biso Rwanda oyo asalaka na temps ya Mobutu. C'est-à-dire lokola kaka Denise Nyakeru kokende kozwa ba Rwandais kopesa bango ba passeport, kokende kozwa ba Rwandais kopesa bango ba bourse d'études. Noki lobi bazwi ba diplôme bango nde baya kokamba mboka, bango nde baya kosikola Congo, parce que Congo paraît-il les alinde mabele na bango. Donc politique wana to monaki mbeba na yango pe to dénonçaki yango. Tango Laurent Désiré Kabila yaki, c'était la même chose, to dénonçaki yango.
Alors na lelo yo nga naza ko comprendre te est wana soki Denise Nyakeru abimi po ya koloba ke non basi bazui est. Mais il faut pas y avoir la biso refrain que non il faut tokende ko sambela page ya Jérémie na Bible. Hein? Il faut pas te tungisa tata Nzambe. Tata Nzambe ba tungisa kaye ou bien ba implora kaye. Est-ce que tata Nzambe ba sakana kanaye ou bien ba banga kaye. Il faut craindre l'Éternel. Donc maloba wana nyonso tout na moni que ezali vraiment abusif. Et puis naza komona ezali vraiment Rubicon moko oyo Denise Nyakeru a franchir tokoki kondima yango te. Parce que mboka wana ezali jouer te oyo biso totie na maboko ya ba dirigeants politiques. Alors ngai na lingi na loba awa en tant que dépositaire d'une partie de cette politique de notre pays, en tout cas ba engagement oyo eza kozwama ya koteka mabele, ça ne nous engage en rien. Alors toko continuer quand même lutte na biso. Donc héritage nini oyo biso toya kotikela bana na biso déjà bazako ya kopanza yango. Donc Denise Nyakeru a commis une erreur très très grave. Je pense même que c'est une erreur impardonnable parce que héritage biso toza ko bunda pona mabele na biso. Alors na lingi pena lo babo ezali kaka menace ya est te que Denise aye ko afficher aye lisusu ko confirmer biso que kuna na ouest c'est la même chose. Baza ko linga ko sala ba amphithéose partout. Nani abosani que Denise Nyakeru atindaki bande kona mibali o ba utaki Londres ko baluka pe mabele ya Congo central parce que baza na posa ya koteka, baza na posa ya ko panza pe kote wana, baza na posa ya ko dominer kote wana. Hein? To yebi yango bien ba chef coutumier mingi na Congo central ba panzi bango ba botoli bango mabele. Alors nani ayebi te ke bande kwa Denise Nyakeru bazali sikoyo na ba plan kote ba concession nyonso to eza na ba fleuve bazwa yango. Nga naza koloba awa ezala na ba territoire ya Tchela mabele wana ezali ya koteka te parce que toyoki sikoyo ke bazali na ba plan pour que na lokola na est ba botoli na ouest pe ba botola puisque na ouest wana balingi sikoyo ba nyata penza ba fleuve mobimba bateka yango. Et na ba fleuve wana singini pe ezali na kati. Alors nga naza koloba awa en tant que ayant droit naza koloba ke mabele singini eza ya koteka te. Congo central ba fleuve ezali ya koteka te. Donc mbeba nyonso ese salami en tout cas ezali responsabilité na biso ko to défendre yango. Alors nga na lingi na loba bo RDC ezali mboka oyo bakoko na biso batikela biso. Denise Nyakeru rôle na yo ezali te ya koya ko kamba mboka wana. Alors lokola sikoyo yo moko lakisi ke mobile na yo akokite ke mobile na yo zozwa ba décision politique pendant que mobile no azofanda na mesa na ba frère na ye Kagame entre autres. Alors je crois que nous ne parlons pas du même pays. Et donc moi je vous demande une simple chose, bokangaka bisaka bokende botika mabele na biso. Parce que nous ne pouvons plus accepter l'inacceptable. Nous ne pouvons plus tolérer l'intolérable et nous ne pouvons surtout plus défendre l'indéfendable. Or, vous vous êtes inscrits sur ce registre-là. Alors, ngai naza kosenga ba famille congolaise, ba maman congolaise, bo mitikate. On ne peut pas vous manipuler jusqu'à ce point. Journée de la femme ezali koya. Nalingi koyoka te ko non. Ba manipuler lisusu bino po bokende kondima makambo Denise Nyakeru akoya koyebisa bino. Azali ko travailler pour na bomengo ya bana na biso te. Azali ko travailler pour na bomengo ya basi oyo babomi na STT. Elle n'a rien dit là-dessus. Les millions de morts. Ba maman oyo baza ko kima lelo. Tomoni lobi awa un bébé qui est mort et une maman aussi qui est morte. Et puis ba mususu baza ko niata bango na ba motard. Baza ko kufa. Pona yango wana Denise Nyakeru aza kobima te. Abimika apona koloba non bakoko na biso nde mutu baya kobunda mabele kende libela. Mabele ekokende te. Congo ekopanzana te. Toza komona pasi certes mais Congo ekokende te. Mais binonde Denise Nyakeru na mobile na yo binonde mutu bokokende parce que trop c'est trop. Et je pense que nous avons fait preuve d'une très grande patience. La patience a des limites. Yangwana mama nangai naza koyebisa yo olekisi ndelo oyende kopanza ba famille ya Congo
oyende ko panza ba héritage ba congolais, boyende ko bebisa oyo nzambe akelaki pona biso. Alors mutu na mutaza na mabele na ye, nzambe apesa ekolo na mabele na ye. Alors pourquoi boza ko défendre oyo ya binote? Boyaka ko panza oyo ya biso ba congolais. Na yango na sukisi wana pona lelo, mena lingi siko pe na mona ba congolais. Ba oyo nyonso baza concerné na ba mabele oyo nyonso baza ko panza. Botelema, totelema, lokola kaka mutu moko po to défendre héritage na biso ya République démocratique du Congo. Toko solola na mikolo ekoya.